avec beaucoup d'attention. Surtout quand on va dans témoignage langage. Avec beaucoup d'attention. Alors, si Koyo, Tango et Dingwake, besoin d'accompagner qui était. Mais Dingwake quand même n'a biloko ba kosi la kata nzoto. Akende ki dango. Tango akomi kuna. Si Koyo, besprit. Oyo zo konza mboka oyo Dingwa kendeki. Baibeke muto baye, baibo baselse awa, azamuta ba mystique. Alors, bango pe sikasikoyo na ndenge ya mysticisme. Balingi ba récupérer biloko zeki na kati ya nzoto Dingwe. Oui. Nepsi batu bokanga batu, bokanga ngana zalanga prophète. Nazaka qu'un simple serviteur. Maman n'a plus pas de lobaka. Et ça la maka. Oui. Parce que n'est pas mamoli mon makasi. Nana baka kosanga na français, kosanga na anglais, kosanga na calcul. Mais makamamoli mo eza terrain nanga. Neko le belika ba ya ba musicien. Bon, n'a pas belle même en boka. Nalobango biso to ko ba deni le cité obi mo sala ba besté mo sanza masala ka besté mais to lobaka oyo nzamba zo laksa oyo zo yoka pe oyo nzamba sa ko inspirer c'est ça vraiment ça li nzambe un vrai témoin à qui on constater somo mo nzamba azo kosa aza témoin ya Christ était a comme directement témoin ya diable. Un homme de Dieu dit que la vérité. D'ailleurs, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, Azali Nzela, so koti katina ye, au romana marabalamu, Azali vérité, naka na ye le côté marate, personne qu'on a ta vérité wana au suivi. Madunga ke kuna. Ba esprit wana, balingaki ba récupérer Besprit, non, besprit mais biloko batara kati edingwe. Ba valeur spirituelle batara de dingwe. Oye sala gaza la force wana abini saka batu tout ça banini. Bakanga makamna zolo balelo. Ba komona katier moko bima na Maroc. Makambo dingwe azako sala. Yeba bano sala. Moi ne ayaki ko ça ba semana ba kombo na ba nini wana pona ko récupérer besprit o ba kitaki papa na bango soki bana banganga ba sala lo valable oui papa ba pesa ka kisi ya koyemba kisi ya bale kisi ya nini ndena ba famille na bango bazala ba star ko sakana te oui nde bazala ba joueur ba l'équipe ba Messi bazala bon poani. Parce que bazara na bon de l'autre côté. Basala ki ba cérémonie sur bandero to ba na image wana edingwa juste sur ki ya mutu ya mwana wana allié. Mwana na pe azu sur ki ya mutu edingwa allié. Après moko edingwa bi ke ngai so na keri mutu na tikile biloko ezali mwana na ngai. Bon siko o bat ba boto na Maroc. Bon wa tikile mwana wana siko ezani. Force de vendre qui na mutu coup de tête azaki force de coup de tête so beto coup de tête to koi kao ozomona yangwana alingaki pe mwane akoma pe dur na biloko wana po mutu aba mystique akendaka na ngo te na lobaki yang awa atika kango donc successeur de Dingwe c'est son fils okaba huile na butute mafuta oh kaba on a butute te ato sala ko pesa te angalamba ko pesa te nebi pourquoi na zolo bango depuis les interdits ceux qui obimi o tikaka rideau ya ndako libanda
Mais tu vas ça va bien mais pour baby na bango te kasi batumi bazo kwa yane ngwana ti soko tiki rido anda ko libanda yango balokola ozo livrer ba secret ndako ciel ouvert lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ngeko landaka yango ngeko talaka yango na Vincent Makela Moté bandeko ya CLDR TV topesi bino merci na nyonso tu bozosala kati na CLDR TV nzambe ya patriarche Vincent Makela l'homme de Dieu l'homme paranormal apambola bino na bandako na bino boza partout na monde entier bolingaka CLDR TV bopréféra yango mpo bozala édifie ngai mpe mosali na bino mosali ya nzambe évangéliste Cédric Makela napesi bino merci mpesi bozali sans oublier namoni na nsima ya caméra ezali frère Chris ingénieur Chris Makela bien bien sur ba image photo les 5 na baposte ya télévision na bino namoni mpe pasteur frère Mazara na sans oublier Maman Bénédicte Makela, journaliste munene ya CLDR TV, motema ya patriarche Vincent Makela aza awa otala émission oyo na bosani te koko na ngai la servante de Dieu Blandine Makela nzambe ya lola apambola bino. Merci beaucoup. Toye na émission na biso tolingaka mingi oyo ya CLDR salaka bino pour la édifier naza awa na résidence ya l'homme de Dieu le patriarche Vincent Makela tokolobela makambo ezali ya grave. Ceux qui ont le patriarche Vincent Makela, il y a des hommes spirituels, marambo est spiritualité, tout le monde pas parce que pas de belé, pas de confusion, ni il n'a marambo est spiritualité, il y a tout le pas le patriarche Vincent Makela. Avant la personne nous sujet de Rolobela, là on salue dans l'homme de Dieu, après ça nous mot. Bonjour Moussa Lazare. Bonjour évangéliste Cédric Makela. Mon Nzambe. Petit frère Jésus-Christ, mon Nzambe. Et puis, je suis ingénieur, cerveau électronique. Je suis ingénieur, on n'a pas de banso. On a capté dans le monde entier. On a en Amérique. On a Poto, na Nero. On a Bota Trot. Oui. On a Afrique du Sud. De partout. Nous avons allé bango. Surtout, nous avons États-Unis, frère Liévin, Bote Mingi. Moi, je suis maman Guigui, Bote Mingi. Bona na bango na pesi mwana na motema penza Sylvie Galu mbote makasi na pesi mwana ngai Patrick Kamanda l'international mbote mingi na États-Unis na pesi mwana na mosela nzambe munene docteur Jobo Bolimane na États-Unis na pesi mbote mingi et puis na ndoina yo Cédric na États-Unis na pesi bango mbote mingi na Canada na pesi bango papa Jean-Jacques maman Pauline frère Galilée en tout cas bino tout mbote na Europe no kita prêt pour na mboti tellement trop basé belé nzambe aleka na ko pambola bino. Merci beaucoup on appelle la pesi mbote na Diogo Belebe Makela azola na émission on a dédié émission au côté à c'est sacré na zola na émission ya CLDR TV c'est la première fois là en live émission à CLDR TV na pesi vraiment mbote l'homme de Dieu surtout pas dans le sujet de l'eau et là vraiment très profond pour la yoda mutamolimo tozolo bela makambo molimo tokenda ki tomoni ba image mo betamoli pe tozwa ki yango na ndaku ya kondo edingwe tomoni après liwana ye tomoni mona ye ba cérémonie makasi basimbisi ye kombo bandi ko komba tina libanda ba bwaki mai ba tomboli likolo vraiment esali tabu na miso ba yoki yango ba tusu ba komi ko banga yango na baki no biso CLDR TV tozala homme spirituel le patriarche Vincent Makela il y a une telle molimo mini pour passer la confusion je suis pas tâtonné pourquoi passer la cérémonie boy il y a un autre pas dans l'homme de Dieu pourquoi la cérémonie bon après quand merci beaucoup nzamba pambola yo na pesi moi si na ngai mbote mingi mon œuvre d'art moi si na kata basi moi so azanga mbanda patriarche Vincent Makela oui que ça polémique il y a biloko le bagage maman Bene Makela est-ce que mutu na na venela Simba te ukutache
na pesa mbote mingi ba yam dabo tra na bana to mon bana bote na bana kitoko na kumisa oui so kumisa mo sto to assist za ba makamwe bi because yo zo ba kotanga ko mo sto ko na ni ozo bana ni na na tanga pa za na bandaje et puis so mo na vimbi mo muke boye na konda ki oui grâce na ye azona mbelanga moi ça ça mtako sakana na ye te mo so to ko lobela nous sommes en train de dire que Azali est semblable. Donc, et pas yo souki, et pas yo chéri na yo abani. Azam to sakana te. Voilà, ça va pas molaye. Mais après si pe, moi na moi simo ki toko ba to mo na télévision. Mais to ya mebe aw. To lo bisaye. Ser mami sasa. Ser mami sasa moyembi monene ba to banandaka groupe ya leki na ngai José Tita. Bamona kamona mosimo kitoko ya zaka liboso wana. Aye bana lolemo mona ça fait longtemps. Ah mais te ba ko ba bikolo ba ko ya ngambo ko biso moto bano ya babango awa to ba pesa ba programme na bango. Na pesi mbote mingi bebe banso bazo na so en live mbote na bango. L'eau valable. Oui Patrice. On moni makama bolimo ça tellement vaste. Oui. C'est tellement vaste. Biso bato to sala mona tous les deux camps. To makama pele na makama molimo wana. Parce que ba témoignage na ça oyo na lobango mingi na ba télévision na Tropicana na Tropicana et puis na canal qui na ba chaîne belé na leka na loba témoignage na ngai likambo ba kombo ona lobela ngo mingi oui na so ba to ba ndi ba témoignage ba yoka na beli kama ba kombo oyo mingi likambo ba rido ba nini na loba yango. Alors to moni ke Kondo et Dingwe azalaki mutu moko ba mystique. Alors, Edingwe ba mystique azalaki na yango par rapport à ba pouvoir azalaki na yango, ba quartier bazaki na ba dimension wana, na ba niveau wana, ba kokaki 5 te. Na ba dimension di on a comment mobile. Oui. Depuis qu'on va là pour oui, na so so ka masolo. Ba kokaki 5 te. Ba ke boleka 5 te. Na ko tangelo parce que ngai na za un homme spirituel. Oui. Na za mi samboli mona monaka. Ne pas qu'on appelle na za mona. Tu peux comment très grave. Yo yeki. Ok. Donc, ce qui est au quartier, tu peux soit l'état de Jaguar. Tu peux soit quand la machine de guerre, Nabosa Nagaï. Il n'y a pas ça qui sont mots. Tu peux soit Zilové. Mais on a papi à ma quartier. Tu peux soit quartier, mais on a bossé premier. Va avec papa Wem. Aki ma classique, na bakisi. Et puis, tu peux s'appeler Zigola. Oui. Bongo na bota bali ko sambela no. Na bota maka paye. Na bongo le moté na 82, 83, 84. Ne pas qu'on a 4 zaki makasi. Nemse bien que par rapport à ma pouvoir na zalaka na ngo. Parce que na zalaka na 250 esprits. 250 esprits. On va faire travailler la juridiction na ngai. Alors, tu sais pas si ma quartier moko boye, tu sais qui sont à son bunda, biso toi qui staff de toi qui na sewana. Mais même ba taper du bazaki na ba. Donc, biso toi qui staff à quartier moko boye parce que tu na bon autant na communauté parce que comme on le biso to pesa batu pour ba bi que ça Jésus Christ. Mais quartier na bazaki a été très dangereux et dit ne pas tirer ko bete pendate. Parmi les 5 quartiers na tangi wana ana 4. Donc, vous gagnez te dire mais si vous êtes ensemble, tant vous allez pour aider quartier wana vous gagnez te dire vous wana dans la case. Oui. Avec te dire plusieurs fois. Oui. Bato na kika ko expliquer bato azaki soki azobunda pas au monde akangelo akaki so ati ko pa mo kangami. Amani ko memo. Amani ko bato ko yeba déjà. Aki très dangereux bazo ben grand maître. OK. Donc, au moni makambo wana ba cérémonie basalaki wana. Oui. Et ça ba cérémonie moko très trop même profond. Parce que ce que moni basali yango mutu, yaba ke mutu wana nde a remplacer ba pouvoir azaki pa ya ye dingwe et ke pa ya mutu wana. Parce que au moni makama molimo et ça lokola auto benga ke ça kola course ya bato rompi. Obi course yango. Oui. Et ça ressemble à kimi azi apesio muninga yoko zwinze to kimi ezande wana to muto molimo tanga kufaka akenda kana ba pouvoir na yete atika kango même na bunzambe za pene wana
Oui. Atika yango, tout le monde a battu ceux qui bazaki dans la famille, de gars Koufi a bien autre permis, pas Koufi. Avant Koufa c'est après ça qui passe et pas tout sous. Voilà ba non là. Oui, avant ça va pouvoir wana. Ba kenda na ngote, batika yango. Yango na balance le ba rose croix, na tangi combo. Sauf d'assemble na rose croix Koufi, ba kota ka quelque part, ba nous ça la cérémonie, ba bibisi étoile wana zaki nango. Ko ba tiamo pas moto mususu. Mais la et ça la marabongo. Ce qu'on confie dans la cérémonie, bah on bimiso étoile parce que bon ça la lumière. Bon ça la lumière va ça qui yo, on va ça pas moto mususu. Papa, c'est le spirituel qui conduit le physique. Ndeko mona kama mingi le gars na musuni boyi. Hein? On a être parti na musuni et le kakaliboso na molimo. Même attendez bandoki baliaka mutu na molimo. Mais tant que vous avez bon mona te, bon mona ka muta kufi o balaye. Mais ne balaye le bon modike. Voici ma bomba qui est déjà na molimo. Donc c'est le spirituel qui conduit le physique. Ce qui spiritualité nous a makasi telo valable au kokolate. Tant surtout nanga pona nini. Lelo bato mabe baleki bato bazé belé koleka bato malam. Yo somo na teke banuso bakoti na baloge bakoti na ba comme na kindoki ba comme na bonganga ba comme na banini tango ya kala ezalaka po mutabi maba ke par exemple ke ngana zaka boye ezaka pasi mais ce que comme na facilité ba publicité ya ba rose croix ya ba maikari ya ba yam ya ba fodour ya ba Batoba Illuminati. Et comme nous avons polélé, bazo ça la réunion et bazo sa publicité, bazo ça va communiquer, mais quand les a quitté. Donc ma belle qui est belle collègue Malam. Yango moni bato mingi bakomi il faut tomi bomba et pas Yesu. Parce que ce qu'on a pas ya nzambe te et ça passe. Ozomo de bato kufate. Ngana ko na botama na kisasa na ko na kisasa. Ngaza mo utate ezateke na botama na batambengi bone na kisasa te. Ngana botama na commune na Kinshasa na veni Maluku no 86 tino komi tata boye na sapana 20 ans na ki na bindeke ki ne tambolaka ba yanketo ki na bango akala parce que bokona bakuluna biso to baka ba mive John ba John Mabanga ba Omer ba Soto ba Libre ba Godzilla ba comment te bunga parce que donc dans un vrai quinois naza vrai quinois donc naeba ki beaucoup le keke soka beti mutuna nzete kauki donc ba yantonga de baka bango wana donc naza vrai quinois donc bade bazo kufa lelo nana mona ba kufa ndenge wana te et plus par liwa ba tozo kufa mingi ba kufa liwa normal te ba bata makati na nkolo c'est très important. Merci beaucoup Patrick, je vais ça marquer là. Mais si tu attends, ça que ça signe à bilembo attend de la fin. Bino ne beauté, besoin de tout temps à Bible attend de la fin. Tout le monde va bilembo, ba signe romumo ni sama. Ça que ça mon copain va signe attend de la fin. Ah oui, ça mon va signe attend de la fin. Bébé que bato ça ba égoïste, ba ça ba fanfaron, ba na bato ça ba botité, bolam na boté mais kolongo pas ya batu, bato ça la ba ingrat, ya to zomona. Bible que tout passera, mais la parole de Jésus ne passera pas. Okito mata okoleka, mais le banzambe le kakate. Maintenant on se planifie tout le bambi makambo, ya ba cérémonie, o ba salina ndako edingwe. Peu moins de dingwe ça ne dingwe na panzanteke pour pas comprendre ma mobiso to témoigne ba somo no sko en live. Merci beaucoup Patrick, je vais ça marquer là mais na vidéo totali et ben si biso passerait bon ça la cérémonie là eza na moyi osé de tout le monde ba tebele bazana ba papa ba maman bana ba tebele ba tondi parce que mais fait ni ça mais la ba tout ba totala ba effet spiritualité ba totala na physique boy. T'écoute ba to na noter. Bato ba sala ba cérémonie wana nem saki bato boye e dingwe ndenga kendeki na Maroc ngale beka osonga te ndenga molimo oui na beka osonga te parce que l'esprit o ezaki e dingwe na juridiction na ye ba bandona ki beso elinga iteke dingwe kende na Maroc parce que biso na ba marocain to na culture mo côté et puis ba kisi na biso eza ndenge mo côté mais tout ça ba africain papa toi ba africain mais bango ba rich na bango za ndenge mususu par rapport à biso
yo bato moni ita bango tiko te dingwe na kati ya moya kati ya avion zo bloqué. Oui. Donc besuru wana elinge ko kende te balinge te ke dingwa kende. Alors sikoyo ta ba koti dingwe na avion bango koti l'avion ba moni ka boyaki. Oui. Parce que moi ibe ke sona ke eza dangereux pour nanga. Alors, ce que l'on rencontre la profondeur, avec beaucoup d'attention. Oui. Surtout quand on va dans le témoin avec beaucoup d'attention. Alors, si koyo tango et dingwa ke besoin et accompagner qui était. Mais et dingwa kende quand même na biloko ba kosi la kata nzoto. Oui. Akende ki dango. Tango akomi kuna. Si koyo besprit oyo ezokonza mboka oyo dingwa kendeki bayebeke moto baye bayebi basalise awa aza moto aba mystique. Alors bango mpe sikasikoyo na ndenge ya mysticisme balingi barécupere biloko ezali na kati ya nzoto edingwe. Oui nebisi bato bokanga bato bokanga nga nazalanga prophète te nazalaka kaka un simple serviteur momonaka plupart ya makambo nalobaka esalamaka. Oui. Parce que les gens molimo makasi ngana baka kosanga na français kosanga na anglais kosanga na calcul mais makama molimo eza terrain nanga ouais eza terrain nanga jamais balakisaka mbisi ko nager mbisi soka botemeka ka lelo ba abali ko nager eza lokola nga ngana makama molimo nesemno makambo ebele bato bazaka entourage na ngai pe mone salamaka na beli kamba yaba nani awa de passé flamme ta makanga na beli kambo yaba nani yaba comédien na baki ba comédien ba kufa plus de 10 ba kolandana ba toi na kati ya chaîne ba mon émission wana et salama ba auto ça on depuis ba 2019 19 ba 20 na ebite so ba 2018 ou 19 comme ça na lo baka ngo alors neko le beli kamba yaba musicien bon na ba bebele même en mboka na lobango biso to ko ba Denis le cité obimo sala ba besté mo sanza masala ka besté mais to lobaka oyo nzamba zo laksa oyo zo yoka pe oyo nzamba sa ko inspirer c'est ça vraiment sali ya nzambe un vrai témoin aki ko kosate so mo sala nzamba azo kosa aza témoin ya Christ té a comme directement témoin ya diable. Un homme de Dieu dit que la vérité d'ailleurs muto so tozo sala là il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc azali nzela so kotikati na ye okomona makabalamu azali vérité na kana ye le côté makate pe soko na kata vérité wana ozwi vie. Donc mosanza mazana pona pesa watu vie. Mais pona ko sabatu te. Ozo comprendre. Alors tango edinga ke kuna ba esprit wana balingaki ba récupérer besprit non besprit te mais biloko batara kati edingwe ba valeur spirituelle bataka de dingwe o esala kaza la force wana abinisaka batu tout ça banini bakanga makambo na zolo balelo bakomona katière moko bima na Maroc makambo edingwe azako sala yeba balo sala ozo ko insister ngo ça exemple ya solo oh papa des infos lo bela ngo na zolo na autre na lobi bakanga mission yo ba congolais ba kinois pe monde entier chaîne au monde entier la nango bokangelo koyo bokomona katière moko ko sala marocain makambo dingo asala ka bato azobinisa bato ati botel likolo ati botel na se abali ko binisa yo na so seki mouchoir après ce coup de tête au quoi ikao katière moko marocain bando sala ngo bongo mwana na yazo skoni mais nazo yate oui nazo ya donc bloko zere que na kate dingwe ba récupérer yango parce que ba esprit ozali na juridiction et dingwe ba être wana ba compagnie qui est ba moy ko kende. Oui. Est-ce que ça comprend ma zolo? C'est très important. Si koyo moi ne dingwe yepe azala ba mystique ya haut niveau. Yango moni ayembangu. Po biloko wana ozala kati nzoto ya papa na ye na ba être bazali na juridiction ya dingwe ye azwa bango comme na service na ye. Solo. Oui. Yo moni ba cérémonie wana. C'est quoi ba toi vraiment na sengi na ingénieur Chris kota bisona nous tolanda image journée longo na ba na nzambe nyo surtout bongo tozonga to na patriarche ba question mususu
Coco Maté, il y a moi. Toi, la 4 banati, 3T, 5T, Kamoko, tu vois, papa Zalité, Naza Mwana, papa Zalité, Nzambe premièrement Nzamba Zali, pour Nzambe ne mtabate laka, Kamnyor Tuchaka Nzambe Liboso, Nzambe ndabate laka, Yindi mtabate laka ngai, mais kolungananga pour tout pour awa, c'était pas facile. Je sais pas pourquoi, donc, chose horrible et liquide quoi. Donc, j'arrive même pas comment expliquer, mais, où bazalaki na aéroport et tous ils ont vu comment que l'ending na communauté ça, c'était pas facile quoi. Tokozwata, ya kosolola yango, voilà, nakuti libota, nakuti ba famille, tous à la bomoko, tous les champions Edingo Motunangenge, parce que azalaki mutu ya kimia tozwa te kosolola vraiment mais tout bazo c'est la défaite ya di Edingwe tout bandeko c'est la défaite ya di Edingwe babi ke papa kufi tokotala ye non batala ni ndenge na ko célébrer nde kombo ya Edingwe Motunangenge. Merci beaucoup Chris. Patriarche, je vais ça marquer là, Toyoki, tout le monde vraiment. Mais quand on a bêta c'était répondre à toutes nos questions, nous répondre en côté. Sur bateau, bateau, mon abilo, mon libre, on a bon moto, on a télémi. Bateau, la cérémonie, on a inconvénient ni spirituel là-bas. Et ça passe parce que vous allez voter, vous allez posséder un milieu mabé. Et puis, ceux qui ont l'étoile là bien, au télémé pas, tout ça la cérémonie, on a étoile, on les a récupérés. Et ça comme tu as continué à faire. Tu n'as pas mbaté. Il faut récupérer le romoko. Oyo nzamba tia. Kati na yo. Azu original na yo. Article na ba photo. Article na benga ndeni. Article vide. Article vide. Yamana même ko fekate ndaka banganga. Eza mabe. Oui oui. Soko kotu kuna ibake otika eloko boka ya valeur epai na ye siko eloko nande ngo abada ko pesa batu soko epai na ye ayibe eloko pa mutu mususu apesa pa mutu mususu soko bela banganga basal sakalo valable oui papa bapesa ka kisi ya koyemba kisi ya bale kisi ya nini nde na ba famille na bango basala ba star ko sakana te oui oui nde basala ba joueur ba l'équipe ba Messi vous allez bon poani parce que basala bon de l'autre côté bazaka de l'autre côté omoni soko epa nganga nganga tali yo akotala liboso numéro ya étoile na yo na aura na yo amoni kozana do ya koyemba nde akozwaka ka numéro no wana abandi ko manipuler yo na numéro no moko
nde akosala ba cérémonie mais obandi koyemba tozwa mutu moko ayebi koyemba te to mutu moko ayebi bale te to pese ba nganga bimisai akoka te donc il faut zana do wana ya tali yango amoni yango nde abandi ko manipuler yo donc nganga pesa eloko te donc eloko ko yo zana yango nde azwa bandi ko utiliser yango c'est ça. Merci beaucoup, Patrice. Je vais ça marquer là. Si Riban Nzambe, c'est pelera mingi lorsque Patrice Alobaka, vous m'avez. Non, mais seulement pardon. Au moins, on a zaka na misala wana. Nagi na kawana. Execution na loki mutu. Nazi estra mutu wana. Nazi orana ye. Na kamata numéro nangai. Ya po numéro nangai zaki 0010. 0010. Oui. Na tio yango na mutu. Ezoko ba numéro ba portable. Pas bandaka na 0 parce que chiffre 0 c'est le chiffre du diable. Oui. Chiffre nzambe zalaka 1. Chiffre en mouton zalaka 2. Chiffre 1 c'est chiffre de Dieu. 2 c'est chiffre de l'homme. Asoba twalingi ba koye kolati. Vraiment. Ba koye kola. Donc banganga ba c'est sur les charlatans. Donc baza ba grand escroc. En cela kaka makambo ezala nzoto na yo. Nde azui yango abani ko babenga ngo abani eza manipulation abani ko manipuler yo. Oui. C'est ça le problème. Donc qu'est-ce que je disais? Alors, non comme numéro nangai, notre nani na yo. Soko ke pa yanganga. Oui. Au mona nganga na liboso a reçoit soit combo, soit mukila ya nyama. Au mona bani ko ba bakoko. Excuse moi, ça na bakoko banani. Ah ça na bakoko te. Oh. Akotala numéro oyo ngana tiyo na mutu ezoko portable ndako benga ngai nambi mutu boko awa mais azata sur la maladie ya barin to azala boye to azaboye ayeponga na salisa ye yo mutu ote maladie ngana kondima oui ayepa na yo tokoyoka na nganga wana toko coopérer senga esani senga soso senga eboy senga eboy senga eboy. Comment on a gagné les boissons avec Bourou, Bakok Barabi, on a fait ça yo, Pesa Soso, Pesa Sani, Pesa Libata, Biloko Nenga na Sengi. Au dévoilé, maman, si vous Patrice. Oh, mais Bible dit que les bottes en anglais, Bazo, Bou, Bazo, Beba, pour la Rosanga Maël. C'est ça, oui. Rosanga Maël. Tant que l'on Pesa Biloko Wana, Ngana Ngana to Kutana. Na on est Ramolimo. Nera Molimo, Tena Moussuni Blaboy. Oui. Oh. Toujours le repesa qui te partage yango. To kabole yango. Ah. Sikoyo ngana ukamata maladi wana ona take na nzoto momentanément na longoli yango. Siko tango yo mona ko komi bien ngako za danger. On va ba publicité na yi. Voilà. Merci beaucoup. Patrice Nzamba Pambola yo po oza vraiment oza mutamoli mu ndenga likolo ndenga mukete papa Vincent. Merci pour la révélation au Bimi Sebiso ba vérité au Bimi Sebiso Nzamba Pambola l'homme de Dieu. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup papa Vincent, on continue toujours na ba mystique moi na moyedi ngwe to mona ki osala mais papa Vincent tona edingwe kozana ya vita na vie avant abela to mona mona na ya uté poto yaki basala ki ba cérémonie sur bandero to ba na image wana edingwa juste ki ya mutu ya mwana wana allié. Moi on a perdu ce qui a mutu edingwa allié. Après mo edingwa bi ke ngai so na kei mutu na tikele biloko ezali mwana na ngai. Bon siko o bat baboto na Maroc. Bon watikeli mwana wana siko ezani. C'est ça le problème. On y a le mec na zoya. Na ngotika bato na qu'est-ce que c'était? Oui. Siko yo mwana na tango aye. Edingwa kamati suki ya mwana na ale. Azupe suki ne ale. Parce que ba force edingwe. Ezo efana na mutu. Oui, oui. Bah force est de me vendre la moutou. Coup de tête. Azaki force est coup de tête. Soit beto coup de tête au quoi ikao. Ozomona. Yangwana alingaki pe mwane akoma pe dur na biloko wana. Po mutu aba mystique akendaka na ngote na lobaki yang awa. Oui. Atika kango. Oui. Donc successeur de Dingwe c'est son fils. Donc atikele ba force wana parce que Dingwe akundaka 24 bitu ataba na 24 communes à Kinshasa. Donc biloko na ko kena ngote. Ok na ona sama bile poisa na ngoni. Il faut tika leki saka musala yango apesi mwana na ye. Omonaki na image muso zo wana bazo komba ndako. Oui. Ba kombi na parce que kombo bazo komba no kipi kuna bazo komba. Kombo ezaka na secret ya ndako ya mutu.
kombo ezaka na secret ndaka mutu mutu kombo kako kombo mutu asa mutu amayele akokamata kombo napesa mutu mosusu ekoma ndako nete eza mabe oui eza biloko mingi biloko oyo mutu akokaba te eza kombo kombo no kopesa ndako mosusu akombaka yango oyo kokaba huile na butu te mafuta okaba ngo na butu te te atosala ngo pesa te kopesa te nebi pourquoi nazoloba yango mungwa kokabaka yango te na butu surtout na butu tonga singa kokabaka yango te et puis eza interdit soki obimi otikaka rideau ya ndako libanda ezaka mabe mais mpo bayebi na bango te kasi bato mi bazokwaya ndenge wana te soko tiki rideau ya ndako libanda yango balokola ozolivre basekela ndako totaka rideau mpo ebomba ndako te akasi otiki yango libanda te otiki ndako nopolele Papa Vincent, merci beaucoup. Papa Vincent, l'église de réveil oyo. Il faut que les bateaux misent. Ekoboma bateau. Ekoboma bateau. Papa des rêves. Ngala zebisa yo. Ngala zako yebisa yo. L'église de réveil ekoboma bateau belé. On appelle parmi ba père l'église de réveil yo mo zolo bango susu ke ebomi bateau susu. Ah mais parce que bateau. L'église de réveil mingi za na lokuta. Eza lokuta. C'est bien ni bo enseigner bateau mabe. Oui, pour kozanga boyebi. C'est ça. Bokoko nyonso yo monaka. Eza mabete. Oui. Bokoko ya mabe ezali. Kotimi bondoki. Ya mabe ezali, ya malampe ezali. Pona ko protéger bo valeur moto ezali. C'est ça. Na ko pesa exemple moko. Soki moi c'est aboti. Hein? Baba na kanga liputa na ninyo po nini? Libumle vimba te. Kindoki eza wana ya ni? Ouais, on simple. Eza kindoki. Tu vois on simple papa. Telo ba eza kindoki. Mais on est allé au mot simple, mais même si super aller kindoki. Moi na botami, ozo pakole mongola, ozo masser pas zo mo taille, aza mo na taille ya guitare. Eza bondoki. Parce que ba mindele basala. Yo mo na bindele basala, poni bemde basala bataille ya bien te. Baba musaka bana te. Depa botaki ateka kana na nini? Na nilo yo mwana moya zo taille ya bien te. Tala basi na biso. Biso to na ba vrai momi tala basi batu mwino. To mona. Oka pena aya pena afungwa mi taille ya guitare. Yes. Yo msala nzambe zo. Boso zo kumisa ba nzamba pesa biso basi kitoko za mabe. Mama mona mama benete. Yo kana benga ke mon œuvre d'art pamba. Voilà. Tala nzamba sala basi bazabekela mama lamu foto kumisaka bangu. Yo otanga na niyo te na livre nini na cantique de cantique. Cantique le bon makambo ya grave soto tianga baba tete ba bêtise. Et kela oyo nzambe apesanga pona a consoler kanga tout ça banissé ma femme. Dans ça la valeur makasi na bata flamme d'Angola. Évangile c'est Cédric. Bato yo banyoko la basi ngana linga bangote. Na sepela na bangote. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Vraiment nzamba pambolo l'homme de Dieu émission yo ça na plaisir pe ba nzamba nyo surtout yo ba préférence Oliver TV o bazala édifier bazo sepela makasi parce que Patrick je vais ça maquiller la maman molimo et bango makasi. Papa fait ça toi qui est vraiment presque la souka. Mais toujours mo mukié par rapport à la cérémonie edingo ça la ma pour ne bien edingo dans la famille munene. Hein quand edingo dans la famille munene bon ceux qui bande connaît ba sala nzambe ba yé ba okuta vraiment événement wana nde ba sala ba cérémonie wana est-ce que ba vous allez étouffer inviter to ba kokanga ba cérémonie wana bon le kameza wana soki nde ba cérémonie ba sala to bona répondre na utende utuna kingai moi ne ayaki ko sala ba cérémonie ba kombo na ba nini wana pona ko récupérer l'esprit o ba kitaki papa na bango o ba tikala kia oui bakende musika te hein oui bazala toujours na contrôle na bango yes ko azui bokonti donc azui bani yomba na zako azai ko komba tout ça banini na albert mo ko soko na profondeur makamba bakombo wana et ça bakambo ebele même so bango kangambula bakanga na komba to mona ngo bana suka kana kombo même banganga kana kombo donc zomona donc kokomba kombi omotanga tanga kombe kombi atombelongo likolo besino so zaki na justice dingwe na mipepe na mabele
azokomba po azwa contrôle na bango bayoka ye azwa contrôle na bango ba bouger te bagere pa mususu te sikoyo nde na bike omona kacher moka kobima abana kosala ba cérémonie wana nete du kazalaki sikoyo mwana ya edingwe azamuta ba mystique na mutu mswa pembene wana baba ta mystique sikoyo basi ba bloquer bango jaba gene pa msute ba récupérer bango sute batika la kaka na juridiction na bango na pouvoir na bango c'est très important mamna zolo batu bayoka très bien papa Vincent sikoyo soki mutu monga asambelaka oyo ya famille dingwa ye wana to pasteur d'ailleurs ba opesa nzela pa yate ba opesa nzela yate oui bon pasteur Anguya esprit ba rencontrer Bespa pasteur Anguya et puis so pasteur Yanguya ye wana ezala mwana dingwe ezala ndekwa ni te soka zanani soki leke dingwe ba ko permettre pa ya wana te boy na musuni ba opekisa ye parce que bosala ba cérémonie na bango ye litomba na ye place wana ezate awasani oui ba opekisa ye. Merci beaucoup l'homme de Dieu et vraiment émission qui est qui est vers la fin papa Vincent Sko ba dimension likolo ya makasi ozo bimisango yo découvrir on ndeni mambolo belao mais nepsi ke ngane makamo molimo makasi ngana vanda boyena servante godé oui hein est-ce que ça n'a pas si mbote ndeko moka zalaki wana azalaki mutu ya baloge azotuna servante wana mutu oyo azanan servante aifsi abi pasteur nanga abi alikolo oka te moi joana te nayokango maman Godé mora lobaka salut aussi en passant oui na bureau à Godé mais aza grand maître na loge moko boyi mais ça Godé abi bata boye pe na vie chrétienne bazalaka siko c'est bon mekanaka ou bien comment tendo mekanaka te ngana na kotina ngai et puis ngana be na ngai yete yende mtamona ke loko nzamba tsakati na ngai e bangisi ye abi mutu abina Magoda mutu azali kolo makasi na molimo azali kolo makasi simbe makasi ozo mote makamu pa koko otuko tika biso oui azali koloba azali comme ça même attends ma messa est-ce que na nini na l'église de réveil pe bato dimension basali azolo ba na tina tikuta linganga na batisa oh oui anganga na batisa mais ta la dimension pas quoi zaki nango o batisi na molimo to na batie bona musuni ako ma chrétien abongo la motema abalo sela nzaka voilà. Merci beaucoup patriarche vraiment bah ça aussi to na suka ma question na ko le raton ngo boete l'homme de Dieu par rapport no lobi mambu ya ba coutume c'est tout tika mambo ko tozongi la coutume tozongi la biso ngo de ko pekisa biso to salani te na bangi boye makamusu supe ya coutume eza nango penza diabolique te na par exemple est-ce que mariage coutume eza diabolique non eza biblique akasi eza diabolique te femme ndenga kenaki ko saba bango de bambule tu le kawa si femme moi si bapesaki bapesi facture c'est lo coutume na bango femme aza musala nzambe te sika ko boya ngata na balaki mabene facture bapesaki ngai ezaki facture chrétien non akasi ezaki c'est lo coutume na bango oui bandundu bobangi na baluba et je fais ce que qu'ils m'ont demandé et là on appelle ça tezaka masanga na pesa mbongo nation na bossa inte na kasi mostanga ko rappeler ngai les apika coutume bosso tout ça la coutume te parce que nazaki na temps penza penate nete soki to somaka ndambu musu to pesaka mbongo na ebité nete soki bokilo aki ko rappeler ngai na pesaka OK babi ke na pesaka oza na choix mariage coutumier baba mariage coutumier baba mariage chrétien te nakasi bato bazo na ba hotel melanga te c'est pas mauvais ba sengo mbeli ba sengo makasu ba sengo boye faut que pesa bloko na bango ba sengo panya mbisi netinga ba senga panya mbisi na somba kiango makasu ezate na pengui po na sali yango non ba coutume mabe ezali
neti kokata mutu ataba babengi wana babewa koloba makambu bokoloba liboso cimetière bokoloba mutu akufi bopakoli bamakala bozobi na badanse moko diabolique wana eza mabe mabe eza mabe même atande basaka mwana mapasa botami bakamati pembe bazotia batu wana eza mabe eza mabe eza mabe o balati mutu bampeko bakoti ezebola bakoti ndako soka mikishi wana eza mabe bongo ni pili o balata ba uniforme matanga wana papa mabe wana eza mabe oyo kate toto tango kala bazo baketo za na salite pili babenga ngo salite est-ce que mutu aza salite aotambwa na salite eza malamu eza mabe me makambo susu nde nalobaki mwana botami opakole mwa ngola po azwa mwa tai baso azalaka mwana azwi mpe ni mayaka alati mwana na ye mpo mwa yo azwa mwa tai bondela azanga kolata mayaka te est-ce que mayaka eza satana mayaka ezaka lokwa babiju ti ezaka babiju bamindele basele babiju tolataka baor banini mais oyo biso ya bokoko na biso eza bambumana batia kotia na kati ya basinga olati na yo flama kolata yango tolata yango tafusu na maboko to na nini eza mabe te nakamwe parce que mabe nde ezala ya kisi soki eza ya kisi eko mabe mais soki olati yango lokola fantaisie bijou na yo ti eza mabe te voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu mais tu as une confusion parce que nous tokendaka na cinéma likolo kuti mignon surtout eza satana kokota ne so obeli malaria ozwi mama yo tie banzete aussi finiki ba diaboliser ki yango basala ngo souté tes traitement mais ya bakoko na biso obeli bakamati batokisi matiti moko boye so na malaria so ba mo boye so na kati ba finiki yo bakomba benga ngo mvunga bafiniki yo yango otoki ta ba olongo na boye ma desili basala ngo suite bondoki ne zawana ba pasteur ba diaboliser yango mais po ba yebi na bango te église rebe ko bomba batu makambo ebele yango moni batu baza sous na protection te batu baza sous protéger te batu bakomi ululu oui oui nga na mona muta zo bela na famille mais mama ni ngeso aye yana bisa za ko bela alobi makambo alobi ozobela boye pona nini yoko bela boye pona nini tozana nyonga mutu te tout ça banini azwi baba nini alailaki mais tokona laleka bwaki ko libanda ko tele mabomba yana so tele magabiki yangwana siko tolobani eza bondoki oui bondoki te eza bondoki te assemblée te alobi ka eza bondoki te maloba mutu za pouvoir bible lobi bomo ito kufa eza na pouvoir ya langue est-ce que babi ko sambela amande bo déformer makamanzab babi ko sambela wana te voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu et vraiment émission eza mozindo nanga pena lo likambo ya Séguin mais to blango le lote ata prochainement oui nani yango à côté de lokola Séguin poka ka lokola betla ka drum yango de bela ouais mais Séguin akufi na souci oui akufi eloko bomi Séguin za souci eza mama molimo te makambo molimo pesa na kati te makambo mabe ya molimo eza na kati poka so mta kufi basala enquête te so ba basala enquête makambo ebele ko bima wana ebele. Merci beaucoup Patrick Chevessa Makiel, à la prochaine to bombi ba question mususu to mona la servante de Dieu maman Blandi na tindenga des questions mais à la prochaine émission to retourne maman Patrick Chevessa Makiel to bombi ba question là maman la servante de Dieu maman Blandi na tindenga des questions to le kango rapidement ba toi c'est là tout le monde a ingénieur Christian ça a signe déjà qu'on a plein déjà qu'on a à la prochaine émission l'homme de Dieu ndema pambola yo pona obimi sebele to liko sala ka synthèse ya makambo lobi oyo pe na ba dédicace pour la songa na ba mngana lobi sur passe pour to makambo ebele c'est ça na ko taka na ba mona ba dédicace na pesi mbote mingi pa ya pe bonne année pa ya Evan Senjiti Sungu na mosne maman Nancy maman Mati papa Nissé na pesi moto mingi pa ya nanga ya nzeze expérience bonana et puis na mwasi na ye Brigitte maman Brigitte nzamba pambole mwasa libala
napesi mbote mingi pa ya ser Mimi Tomaduda namba na papa Yava napesi mbote mingi pa ya frère Flori tozali anakia sawa oyebie mwana nganzamba pambola yo apesa bomo molai pe kimia napesi mbote mingi pa ya ser Mariam na Belgique nzamba zala na ye igeti mao ma fille chérie yao yango wana nzamba pambola yo napesi mbote mingi pa ya ser Sainte Amuri na Stéphanie Amuri nzamba pambola bango ser Blessing nzamba pambola yo mwana nga za na Afrique du Sud akombele ngai mikolozo ya ser bienvenue nzamba pambola ye ser Micheline Afrique du Sud nzamba pambola ye na mbali na ye frère Gires frère Yves mobali ya mwana ngai Esther le diamant noir Esther Mabengi frère Yves napesi yo mbote na mwana ngai Esther Mabengi nzamba pambola bino so na bosene bo rappelenga batu mususu Laetitia Mayala mulandi munene nzambe apambola ye pe ba banso balanda biso grand prêtre Mangobo na Hollande nzamba pambola na mwasi na ye mama Fatou na bosa te mwana ngai ya motema lisusu Coco Ping Pong Gabriel Yamba les grands comédiens artistes les grands artistes nzamba pambola yo nzamba pambola sunani apambola Balbine Mondele bo partager l'émission yo apambola ba Saoula Jou apambola mwana nga ya Azanangola frère Timothée Makese Flamme Flamme akasazaka ye moko oke nga place akala mwana komoni Flamme yaza Flamme akala avant Flamme écoute c'est ça donc Timothée Makese Flamme na Angola nzamba pambola yo OK et puis là ba banso balandi biso on atangi kombote bo limbisa boze belé nzamba pambola bino ba bona na bino ane oyo eza ane ba porte ouverte nzamba fongola ba porte kitoko pona bino numéro na ngai plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 benga ngai toko solo là toko partager oh ça nango flou mon clarté tu n'as pas question na ko répondre yo merci nzamba pambola bino. Merci beaucoup l'homme de Dieu. On est là qui patriarche ça makela l'homme de Dieu la mâchoire de Christ. Il de me taper si biso ba révélation les lonzambe pe apambola l'homme de Dieu pour na au disposer qui temps na yo pour na émission lelo. Alléluia. Nzamba pambola homme sans nzamba. Amen. Merci to comme vraiment presque na suka. Merci na ndeko na qui émission et bande la vidéo qui dans na suka nzamba ya patriarche apambola yo sans oublier la servante Bénédicte Makela journaliste emmené na CLV TV. Mon œuvre d'art. Une œuvre d'art ya pasteur Vincent Makela nzamba pambola yo. Oui. Moi c'est la katabasi. Voilà mutema ya Patrice Vincent Makela pe pasteur Flamme journaliste munene ya CLV TV aza andika ki na CLV TV pe na bosanité Chris Makela mtobe na biso ba image au poto le ka bomo na biso mande salité yeni tola prisonnier prisonnier abimi mamora ayo sa l'émission ayo ka ki a compétence c'est pour ça à santé vraiment prison des les beaux gars. Merci beaucoup, sans oublier aussi maman servante Blandine Makela, la servante de Dieu, à la émission en live, vraiment ça m'a pas mboloyo. To bosa été Koloma Kousa, maman Marceline. To pese sumbo te Kapi Mundele azawana. Babo kilo. To pese mbo te. Kapi Mundele azawana. Ah, moi c'est à Pembe. Moi c'est kitoko. Sans oublier Landrine azawana pe mutema ya Chris, to pese bongo bambo te dele. Belvin Makela superstar na peso peso sumbote na pesi bana bereka mobimba artiste artiste azawana OK bana bereka mobimba na pesi mino vraiment barachi tout travaux oui sans oublier Caleb aussi avec José na pesi bambote bana bereka mobimba na pesi mino vraiment merci mbote boza toujours na ser makola l'homme de Dieu Patrice Vincent Makela kozala ko banda na patriote na mutu asuka boza toujours na ser musala nzambe sans oublier Divine au sambo na fallait de bereka pe na pesi ope mbote vraiment to remis presque na suka émission to Rolanda to za la prêt to Rolanda sub émission sur ma casse et le on a Patrice Vincent Makela boza la édifier to remis vraiment na suka ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert